Il y a banane qui finit en appelant la danseuse Moko. Comment Laetitia. Je me permets de la citer. S'il vous plaît, mais avant Dakunda Bongwama, déjà comme un pasteur, on a le déjà orchestre. Dans la Zaki, déjà dans l'orchestre, il y a Nazaki dans la vie raté. Et comme il y a un orchestre, j'ai travaillé avec M. Borel. Alors, on l'a dit, quartier la tête, c'est la deuxième fois que je suis quartier la première, je suis passé sensible. Pas Kofi, guerre comme mi balé, bonaboti, na yo fali pour pande ayo zongsanga et pas ya Dakunda. Okay. Parce que quand même donc patience à suivre aye na yo na quartier la terre et fali pourquoi Kofi abengi fali abengi Kofi abi non faut bazwanga bazongusanga fali aye une tazongusanga et pas ya Dakunda. Après wana to yesu Mbappé ça ma suspension orchestre après ndesco deuxième fois na ko OK sous quartier la terre tant que sous quartier la terre ba yambi ngani après to visiter ki na zizina ba mina baye ba Juliette baye ba Nora baye entre autres qui vraiment bana limbe belé ba se retrouver dans quartier la terre yo mon côté on obi na kumba mikumba nga mote fo na kumba ba pete nyonso bana lemba nyonso to ke ka non ngala benga bango te bango na yebi pete parce que ça la qui ba danser ya la vignora ake pas Kofi ba danser la Kofi ba yena la vignora salama bongo ba mamita zoma ba sanga ba ouais salama bon tout d'abord ya Laetitia moi ba grade ba pesa ko kuni papa na soda kumuda ozaki vraiment chef ten ozaki vraiment dans n'habite na rolo bandenge nini ozaki vraiment dans les bons pour ne préférer ko décevoir ye bongo otika yo kenda po kenda yo moto me matu to mona teke ozokisa ke ngo randa mo pa obaki boela kae zaka ngo sta mobali te to zaka nde ya makambo mosala mekana ko manyo non ya liboso na biki ya liboso ya patience to bengenga ya deuxième na ata ba bengo ya te la vignora nazwaka parce que kofa sepele nanga dans sur babina so koto ba ben wa koto no linde bante so koto ba bende atinda ya patience luka herba on ba yé deuxième tour de ba yokuta sko ba ya pe dans la vignora et pardon dans quartier la terre ba fandi pe ba bando bina pe tinde pe te yo mesana ezaki mutu na longa parce que nazwaka suspension. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Dakunda na Kofi Olomide parce que Kofi Olomide a dit la ba émission na Dakunda comme kofinga e po na yo Laetitia ezaki ndenge ndini manuel la biso non ebate non la baba ngala kile quartier la terre passant sa zwinga ameminga pa Kofi a pistinga chambre na badofana allez amont voilà pas Kofi Olomide azaka mo bala na bino tout voilà parce que la test première fois on me rate que ba ça la test ba venir so ke kuna po mutu parce que la test sida pe wala ngana ebitinga na salle examen monté OK mariner ndalo ba mabongo voilà so batu balobela ka mais ça pe na batu mususu baloba pe makambo wana ke ba sala biso ba test sida et ça pe mabete ba solo test sida bo so zana ngo ibate et bon on peut se chambre pour la yo za n'est pas na bino yo na musala quand vous avez la vignora pe ba pesa no ba chambre bo fanda quelque part oui tant dans la vignora nga fanda ndako mo na président Mwana voilà ya a des problèmes mon chamo ko to ya longa ki bo bana ndako bona mo ko zwanga na kendeki parce que pardon Dakunda kendaka Benin asima na onde na ya pa na kenda quartier la terre Kofi Olomide mo zala parce que dans un numéro net sur la WhatsApp même oui na ko FC président na tout mola na ka ningi zala na bi président donc écoute orchestre monde aisinga bi oyo écoute orchestre musuti so ko orchestre musuti esimbate so zala la vignora te quartier la te le wa tsaka kaya mais tout na quitté muta émission réponse à bongo ke yo no kozana soko longwe awa et ça c'est comme ça ko kende te ça dit beaucoup quand même fallait quand même poser des questions non na poser quelques questions na seka ki na mona ke non azana à part qui patron na aza fanatique nanga voilà Kofi Olomide aza fanatique ya Laetitia Orblanc très bien parce que c'est la rande na bilaka OK donc tu sais quoi ça bengo le lozonga o kenda na non abenga nga trop mais na zoaka vraiment tenté mais nzambe osunga Bolo so bezonga na yo. Na lingati parce que la commis déjà maman na bana mi bali de lingaso. Mais quand maman ça c'est numéro ordinateur. Ma maman va se belé la danse. Bon tout na moko il paraît parmi bana bazana bango moko ya kumuda vrai c'est vrai ou c'est faux mais kana ko mamela ko kosa biso to le baka ya solo. Eza ngo mabete eza juste question. Manyola ya. Répondre bino. Pardon. Moi c'est les polémiques, moi j'aime pas vraiment c'est Borel. Papa bana yo so tout na tete pete. Moi c'est tete pete aussi. Non, alors comme
donc papa na Archange na Samuel baza mibali donc so totali bien yene mutaya ko bebisa no cop auto ya Dakumuda ozalaki na libala na ofa ba memo na États-Unis na bapoto ye mutaya ko bebisa ngo non ok naza surpris nga na kofi s'il vous plaît tobandaki kobeta na baningande natindelaki voice ya Fally Ipupa ngani natindelaki na yebisi président tala Fally boye tala intel Fally boye nini manela yaya maloba mboka oyo eza lese mwana mama Laetitia Folo kofi aleka na bosolo pardon Fally asalaki nini jo mosusu naoyambanga na émission na obeta manela s'il vous plaît ma charrue makambo ya matanga s'il vous plaît ok koti nga moko mpona luka mpenza bato bafandisanga na beta masolo eza ebele nakoexplike makambo ya Fally Ipupa na abedashu na bandi koyesi na telefone na bayesinga makambo nini eka nayebi te boye na boye boye na boye Dakumuda azalaka ne na kisi te wana loyo Koffi Olomide ndako nayebisi azala ne mpe na kisi te bato bakanga mpo nga mona fandi neso mpe 15 mobimba ata likasi ono apesa biso te donc soki bobondi koswana abengi bino bokoti na ndako abandi prière donc na makambo mosusu oyo bandi oleka na mission bato bazoloba bo na mpe na bandi explike mpe nayebi elo te. Mais tu trouves pas que c'est faux, ma faux et à haute voix que vie na mobimba artistique, il a passé ça dans le fétichisme. Aslimbi kisi trop, bino ba danseuse vie na bino kisi Dakumuda dit ça, ba preuve ezali. Mais si quand yo zo lo ba ke Dakumuda zaki na kisi te mote ko lo ba le contraire. Non, Dakumuda zala bon, ngala moni nde azolo nde mokile zolo bila. Mokile te ye moko la violence ezali. Na ye moko pe ninga zolo bila. Mutu muso ko za ne pe na kisi nde zina na kisi, to ngala na kisi. Bon, moi oye beate kisi nanga pesa kisi azizina tokoliana tokomelani na chiko na mona ngo c'est réalité onga na moni te na yebi te parce que nga nga koti pas Dakumuda banda mo amuke tina banda fanda pa na ye wana parce que succès eza o bo simba to babo ya kaka ke toko maloyenge ba mona na baba c'est pas bien biso bongo c'est ça donc banda na fanda na nyuma ata pape mshoro na mona ata ke bo ta concert oh chama moko na yeye kuna bakota te so kocho bela liboma hello tie Président Boutane concert là mso abina bakota na chambre te afandika banda wana tongo sabozani kawa to na yebisi nana répondre Koffi na yebisi na lobi peut-être abandon le babongo po batu baya l'église na ye selon moi ngana ici Koffi Olomide ko azana ki sitinga pe na yebite bona bona bo akomelenga message ngabi président ngapi na yebite peut-être azaki na posa batu baya na évangile na mais ce qu'on a dit Dakumuda na makambo azolobela eza makambo oyo ya solo ya molimo biso bato ya mosungi boto tiko le comprendre ce qui lelo pardon ce qui lelo Koffi Olomide ayebi neza grâce ya Dakumuda so Dakumuda Alexandre na TVT bato baninga bayebanga te alors entre bango mibale bazalaki déjà na ata so babi bafanda te banini wana bango minga na yebi ke pardon s'il vous plaît bafanda basolo la te peut-être zaki kanda mto CV to tika ko loba biloba loba to ba bien fait à mutu pe molamu wa mutu lelo to komo loba ke Dakumuda molamu nyonso to ya to seni to pindoliti mabe ya Koffi to seni to sopeliet lobi so Koffi akufi ale bozi molamu ne bomatisi c'est pas bien donc mututu azala ki mettre de la présence humaine c'est tout nga kutu na bateli na ko mona Dakumuda na cercle premièrement na kokati et puis nga mo pe naza très malade mais nazo ça l'effort ya komona na sa nzoto makasi po bato ba remarquer parce que na kofeli donc na sepeli kaka mutu na mutu azwa garde band na ye na point na ye to tika ba polémique to le na data 12 pasteur Christian Newman Moussa Nzombe papa bolingo nga mo kuna benga ki abeda shu